Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est bien votre humble serviteur, le prophète Jansi, Oyaza Moko, Yabasala Nzambe, Mboka, Congo, Pénacor du Christ, représentant légal, Église, Temple divin. Na memeli message moko très fort na pari Nzambe, mais liboso na kolinga to sambela. Seigneur, merci. Kozana yo ezelengi po yondo talisaka pe obatelaka. Merci nkolo po la kisinga po meminga bisika onaeba kite. Merci nkolo po zoko kisa o ma commune le bien invoque moi je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Des choses qu'on n'a jamais connues, mais tu nous as révélé ça pendant la prière. Tika mutunyo soyoka audio o azala béni. Moli Nzambe afungola misu ya mitema ya bato na matoi pour ba comprendre le message au de ta part. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, yo eu occasion ya kolanda prophète Jansi Nanzela ya audio oyo. Na partagé no likambo moko oeza mwa makasi mingi. Mena ngola molimo santu kolo asungi to yoka peto yeba yango. Naza toujours na mabondeli. Loko nazo préparé fin de l'année. Na kati ya mabondeli na ngai. Loko la fardeau de Bible zolo batoza ba sentinelle. Loko la sentinelle nazo veiller likolo ba am likolo ya Mboka pe bato ebele. Fardeau moko emataki ngai na sambela pona bandeko na ngai. Mais mingi o bazali banda Mboka. Pendant que na osambela molimo Nzambe eko sosolisa ngai na sambela mingi pona projet moko maléfique. Projet ngweza nini? Bandeko na ngo bozo kango bozali banda Mboka. Bozo ataya kobondela mingi pona ba vie na bino. Bato ba loge ya molili ba comprendre que force est pas ba noir. Balingi ba banda koboma biso. Koboma biso on a monaki na hôpital batonga mabe ba makambo mabe. Mingi bo se retrouver na ba cancer. Mingi bo comprendre makambo ebele puis et comme la bato mingi bo ndoki hôpital ba loba noka ke yo il faut le kan intervention chirurgicale. Il faut pas passer là yo. Donc diable azana posa abanda ko exploiter makila ya ba noir pour épais sa force kuna. Pendant que na banda ko sambela sujet wana tant ko lobi na ngesalenga pasi. Nazole le panzambe na binzambe épargner peuple noir. Toyebi ke mindele belé na ba loge, ba yebi ke force ezote pa ba indo. Bazolinga osesa biso ba travaux. Bazolo ba ke tozo se multiplier. Tokanta kuna tokenda kuvanda bien nzoka to se retrouver le quoi peuple israélite na kati Égypte. Tellement ba moni to se multiplier mindele ba moni ba noir, tozo sa bazo mon le roi to sa comparer na ba Mboka na bango. Yango babi fo ba koma ko boma biso. Yango yo ozana problème. Baibisa au cancer, baibisa au likambutel, oza na problème ba rein, yango luka mosali Nzambe na sambela pona yo. Tangu na sambeli, et comme verbe 2 heures, molimo Nzamba memingai. Na yo kiloko a moi fatigue, na sia prière na lali pongi. Mais pendant que na lala ki pongi nanga, na comprendre te na moni on die ba zwinga na bomoto. Ezaki na yebite so na donc ezaki vision moko ya deuxième dimension. Na se retrouver quelque part. Mais place on a se retrouver Mboka on a kenda te na yebi ngo pete na mona pete. Moi na loba pete ke ezaki Mboka nini mais ezaki na Afrique te. Na zoe ba pe place ezaki te. Mais tant on a commis place ango namoni ba changer nga bilamba ba pesinga bilamba et pas muto azaki nanga mais bilamba ngo pe na lati yango te me na sutuki kaka naza nango déjà na nzoto mais bilamba ngo zaki pembe batu nyonso bazaki place wana namoni bango bazaki en ordre na kimia bazaki pe balati pembe na bandi ometuna na bisi muto azo memanga wapi abinanga to pusana
to pusani bato ngoni so balati pembe pembe bato lo posoloko anga ba indo. Oh. Nami lobeli oli kamni nazomona na tuni mutazaye komema ngai. Nese ozo kene na nga wapi azo lobelo rote. Akainga kana loboko azo memanga mais nazo memanga nazaki na force te ya kolongwa loboko na nga na loboko na ye. Tangwa komi na ngai place moko abina nga awa sikoto komi. Na komi place ango na moni nga pe na se retrouver place ba noir ango baza. Na mutu wana zo expliquer nga mais pembeni to musika na moni mindele. Mindele ango bazaki ba race nyonso mindele otoyebi. Mais bazaki loko sécurisé donc bazaki loko ba kangi bango quelque part. Mais biso tozaki à côté. Loko tozaki isolé, loko tozaki bateau yo tozo kende nzela moko. Après quelque temps na moni avion moko eye nanu na mona avion wana te. Na yebite na bengango Airbus na bengango soki nini. Ezalaki munene ya munene ya munene ya munene ya munene ya munene. Tangu na moni avion ngo mutu wana kanga ka toujours na loboko. Abi na nga to mata. Na moni batu bandi ko mata. Batu bandi ko mata. Batu bandi ko mata. Mais batu ngo bazo mata. Toujours batu balati pembe pembe. Pe batu ngo ba noir. Tomati na kati ya avion wana. Mbala moko na sutuki. Tangu na sutuki. Na comprendre te. Natala herbe to comme déjà 3 heures. N'habite, je dois encore plonger dans la prière. Nazongi na kati ya prière pour na bonde na binkolo makambu nini ozola kisangai. Na ligna ye bezanini. Tant nandi ko prier lokola zaki 3 heures. Moi fatigue ya ponge zaki non na misu. Molimo Nzamba plonger nga lisusu. Na lokola pongi moko. Na ye on se retrouver sous na kati ya avion wana. Mais na avion ngo nazomona nga na kati ya avion, mais nazomona lokola libanda ya mapata. Avion ngo zoke na direction, mais bazo laksanga drapeau ya RDC. Na moni drapeau ya RDC na carte ya RDC. Na ndisi koko koloba na kati ya avion. Likambo elakisi nini? Mutu wana azaki ko expliquer nga, abisinga abitala. Na moni libanda ya avion. Libanda ya avion biso na kati biso nyoso. Libanda ya avion drapeau RDC mena yoki mutu wana lobi na nga avion moni bato nyoso bazao. Bozana bango nationalité moko. Bozana bango nationalité moko. Abisinga tala likolo. Na tala likolo na moni ba char. Na moni biloko ebele loko esalinga même somo. Andi koloba na ngai ekomita ya Nzambe. Loko Bible zoloba na biso na Joël 2:25. Nzamba ko rembourser ba ne oyo ba soterel. Bazo yango zela na tangela o Bible. La Bible zoloba na Joël 2:25, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques et les asiles et les gazam, ma grande armée que m'avait envoyée contre vous. Mutuana zoloba na ngabi e komi temps ya restauration ya Congo. Yango moni Nzamba tindi armée na ye eya na Congo. Pour komi temps peuple congolais va souffrir trop. Et ana batu musu ba kene Mboka bapaya bakanza kuna lokwa bakezwa vie. Lokwa kuna ne ba osunga famille. Mais comme temps oyo bakozonga na Congo pour nous restaurer Congo na tuni ba ozonga ndenini. Alobi na nge comme temps Nzamba restaurer Congo na ba congolais. Yango na mema ki opona yebisa yo komisa message oyo. Yebisa bango bazali banda bazonga na Mboka na sutuki. Na bandi ko prier na moni nkolo ache kimia na mutema nanga mais consolation na kokate na bandi ko lela Nzamba ebisinga alinga restaurer Congo et pas ba congolais yango yo oza libanda Mboka ozoka message oyo Congo ezozela yo pombo ko ebonga na nzela na yo yo ki message oyo benga prophète. La Bible dit soko ki mongongo ko endurcir mutema na yote benga prophète chansi assemble pona yo pe orienter yo. Numéro n'angeza plus 243 89 75 58 878
plus 243 89 75 58 878. Nasambeli, Seigneur, merci. Yo talisi biso. Yo memi biso musika. Na bondeli pona bandeko nango bazali banda mboka. Na kati ya retraite o visite nga pona bango. Bomba bango Seigneur. Na kwesi nguya nyonso ya kufa. Au nom de Jésus, bami pepo bato bazo utana ba loge bazo tinda po boma ba noir. Na kwesi yango au nom de Jésus. Kolo talisinga memba ndolo babasi babota mingi na césarienne po makilane tombola ba loge na bango. Na kwesi yango au nom de Jésus. Nkolo bomba bandeko nanga ba congolais. Bomba bandeko nanga ba congolais. Bomba bango au nom de Jésus. Pourquoi pas bomba pe bandeko muso ba indo o mindele bazoluka ba détruire. Ba cancer o baluka provoquer les biso, ba puissance sexuelle, ba makambo belé le quoi bazolo to se multiplier. Yesu yo tchaloboko, guérir bango na kombo a Yesu, j'ai ainsi prié. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.